Allô, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien, car chez nous tout va bien avec Jésus-Christ. Oui, nzamba zobate la zopesa pema, yango toye lisusu po ya sali biso bolamu bandeko na ngai. Merci na opende kozuli bakwa kolanda biso na pesio merci tika ete nzambe kumama mpona vi na yo po ete soki ozalaki na pema te na ndimi te kokoki kozwa makoki te ya kotala biso mpe koyoka biso moko na lelo me nzambe abateli oyo abateli nga yango toza kopesa ye kaka merci. Oui, eza bongo mère de jumeaux Actu Télévision. Bandeko tozongi lisu na likambo ya ndeko na biso Coquette Sasa. Oui, actrice comédienne na biso Coquette oyo oteye kosala libala na ye dernièrement na ndeko na biso papa na biso beauté image. Oui, toyebika lisolo yango ndenge ezalaki Matie Kiti mwasi ya poto mpe kuna Rita Kimanga telemaki koloba kolela kosala bisala na réseaux sociaux na TikTok kosala ba live kolela mpona mobali na ye tomona mpe toza kocontinue komona koma Rita azangi kimia azangi penza kimia ndeko na biso Rita kimia eza te mpona beauté image aza kosenga respect aza koluka ke beauté image asenga un peu respect na mwasi na ye Coquette azongisela ye kaka ascenseur ya respect ba réaction ya Rita Kimanga kolelalela Rita Kimanga esi mpe mama mosusu apoto bazobe kikanda ekomi mpe ras le bol oleli mingi olobi mingi mpona beauté image yango oza kolelalela kaka mobala yango mpe azokipe na ye yo te bango mpe baza toujours kobwaka bapike bandeko toali komona yango na TikTok koma aussi ndeko na biso Coquette na mobali na ye bali kobwaka aussi bapike parce que Rita aussi akomisi bango mpe na suka quelque part bango mpe bazobwaka ba message kaka neti beauté image dernièrement te koposte na TikTok alobi ki bolingo baforce kango te baforce yango te donc ye akoforce na ye bolingo te kozala na yo te donc Rita mpe de son côté tode komona nde aussi aza koya aza kolelalela mpe bato sikoyo mpona mobali oyo beauté image comment aza kofingama aussi ali kofingama suite ya kolelalela ya Rita Kimanga ali kofingama aussi suite ya bapik to bisaela aussi ya actrice de biso Coquette Rita aza na kimete jusqu'à présent malgré que azali koloba ke libala oyo esali eloko te malgré ali koloba ke non esimbi ye te mais te mwana ke aza touché mpe ba réaction na ye ba dire na ye ali kolakisa ke quelque part ndeko na biso ya mwasi Rita Kimanga bato babi ke ekomi dépression sa façon d'agir et de réagir et pousser bato ba conclure que non il y a un ça ne va pas na vie ya ndeko na biso pe epesi bandeko mosusu kanda koba ke oh yo ozoya kobundela libala mobali ya bali mwasi mosusu oza kobundela libala mibongama bandeko to na mwa moko ya poto oyo asiliki na lolenge Rita Kimanga aomemema Rita mbanda Coquette do yo zwinoka mokano ya kofingisisa basi ya poto namoni ba comédienne bakomo komake bino basi ya poto bokodoka tokodokisa bino wana nyonso mpona yo moto olela prince oya kimi yo mobali aza mwana moke na yo amokolo ne soki ya combien mobali oyo azelongi lokwa chauve-souris o babengi na Kongo puku mununi aza lokolo veste alati na mariage on dirait ya garçon oyo pasteur wa fille d'ici de segusaki wana oyo abande kolia wana uta na cercueil Elliot wana donc yango ozolingo kumbisela biso ozolala te ba live kolela mobali mama ozo fingisisa basi ya poto pe likolo nango lero ozoya kosala live wana osanoli suki te obongami te atande moko biso no toyaka show yo ozoswana na mbanda oyo aza comédienne oyo ayebana aza na Kinshasa kuna yo oza na poto me yo ozobimondiro vandaka na fin fond soki ya mbanza ngungu kuna Coquette nde mutu avandaka ndeni bakofinga bato te ntango bakomofinga bakomosangisa bato
Rita oza wana okoko regrete te makambo oyo ozolelela wana oza kolela na réseaux sociaux eza makambo balela yango na toilette le mundo ozokitisa mofuku ozolela sopi mai ofini mai ale otelemi oke kosala vie mosusu mpo makambo oyo ozolela wana lelo baboyi yo mpo boyaka papa bana na yo papa bana no na prison yo oke kolingana bote image oye na ye na ndako no alibala papa bana no abimi prison place akovanda eza te bovandisi ye wana donc yo na chambre na bote image papa bana no ayokaka makambo nyonso bozosala yo kanisi aza mutu te esala ye pasi te lelo komolobela mama kongo ya bato mama kongo alobi kaka ndenge makambo ezalaka mama na vie soko osala mabe moko boye marke ka ya mabe wana osala ezongeli yo wana eza mabakelela yango na toilette soko otelemi olobi nzambe oyo tosalaka na se efutama na se ka se fâche ka se paga nde baloba na portugais mais yo ozolela lelo ndiye mwana malamu osala eloko te yo kanti papa bana na yo bana 4 oyo atikala kotika na ndako bakanga ye mpo na bakopi ya mbongo yo mpo banda kolia akende prison ndenge azonga bongo yo linga elisu te kokoma amoureuse ya mucheche mbulu wana ya mwana mbali aza longa ndeke wana mapapu ebele ye moko kuta bali azomiyeba te soki ye mutu abali soki ndeko ne mutu abali ye moko kuta aza nanu kimia te na vi na ye moko kutu ndenge abali bongo abongi kutu te mpe mariage yango ye mpe mutu apesi mbongo te mama olive mutu Maman Olive mutasungi bango mais ozawa no bandi kolela ozosala live likolo nango na salite nango na salite na yo kuna mbanda na yo bazobala do le bazo mobile no zobala banda e banda ki soki 19h soki 20h baye kosuka na 5h yo pokati live na 5h tango bango bake kolala na flamingo kuna yo poke kolala ozu mwana no tshaki na tolo ke kolala pe ozosala live na mwana salite yo mo salite ndenge nini mobali wana pe mukomso akovanda pe kanisa nano mama mwana na ye ndenge nini ataye koketi kuta kosala zuwa ye mo kuta lekio de ana aspe ozoka soni to ngozo wa gaz na simambanda mwana poto andenge nini olo bapoza française akizengi bandeko tolani mama na biso ya poto nenga lobi donc elakisi ke motema esuki ye atali makambo aritaki manga atali makambo bakokete kuna atali makambo mobali epesi ye kanda mama ye bon kosala émission mpona korépondre mawaka mpona mwana mobali obote image aza mpe kofingama na ndenge mokie te donc ye na Diego Asara mpenza mawa tro basi baza kofingisa bango kokete bisalasala na ye eza kopuse bongo nani Rita Kimanga pa vanda kimia te Rita Kimanga pa za ko yasu ko fingisa bote image papa na biso bote yo mutoza mobali yo mutoko sala ke kimia ekota entre coquette kudo azwa kimia yo po aussi se comporter le cas mobali ataza mona mukie donc ozo mobali oza censé ya koza bongo responsable yo po aussi prendre ba responsabilité na main tika ko luka ko boakelaka Rita ba pique beauté image pe ndenge oza ko fingama wapi valeur na yo mobali ba fingaka yo boye oui oza mukie oza soki ndeni za yo za lolenge na yo toyi ko changer te parce que nzamba kelo bongo pe basi on so bazo lingo bazo lela yo ba lelo ka modèle wana mais ce que tant que na réseaux sociaux to baka les goûts et les couleurs ne se discutent pas ay batum so ko finga yo physique na ko finga lolenge na ko zala ndeko beauté image oza mobali donc comporte-toi en homme pour que kimia ezala papa nanga respect aussi balukaka yango donc yo po aussi ko sala par ton comportement et sala que batu ba respecter yo malgré âge no ya mokie batu ba peso considération batu ba pesa yo valeur donc bal aussi eza na kana yo beauté image et na côté là on a coquette ainsi que la ngambo ya Rita Kimanga donc papa ni tala aussi lolenge na bina ko se comporter papa oza mobali na ko répéter ngo 1001 fois mobali amona moki azalaka te lokolo so botisa lokolo pe osala mosala ko balabala ainsi que ko bota papa mitia na place na mobali donc premièrement il faut yondo sala tout que kimia ezala Rita de son côté azo senga respect total live Rita zo kolela abifuma akoyo yipsita mwasi na ete a respecter ngai na nitunga na sela ye na bibisi bambongo na nga penza na bibisi seta ya vi na nga leki kaka boye bambongo na ngai nyoso yanga Rita za kolela ila papa na ngai tango batu bazali koyoka kolela aussi ya Rita il y a des personnes aussi sensibles
Otanga yoki Rita. Ope abike avanda kimete. Akotala ka yo. Banipe ko sasa ko finga yo. Donc le comme ça yo peut aussi de ton côté il faut luka kimia na Rita. Rita de son côté a aussi un respect. Respect pas na yo, na ba réaction na yo, na ba attitude na yo, ainsi que respect na moi sur yo bali. Parce que Boba ni na coquette. Mon qui tourne sur un simate, libal c'est salami déjà et c'est salami et c'est l'équipe papa. Donc aux ongles na sous simate et c'est salami. Donc Rita ici akeka mupandi et sili coquette des femmes légitimes. Donc mon qui est linga te coquette femme légitime. Rita alinga te coquette de yo honoré devant la famille, devant l'état. Yo devant l'état honoré des coquettes. Donc coquette ndé moi c'est mon sous-sauté. Donc yo ndeko ko sala ke oluka kimi parita. Soko zi occasion. Olita musu obenga Rita pona ta musu osenga. Obenga basi musu posa atansu matolo. Mais lukande kimia et parita. Ce que tu as ce qui au bien gagné téléphone ko yambate. Mais même ta message écrit au combien en tout cas Rita excuse-moi na sengi kimezala. Au lui maman ya ki pour que y aussi azala apaiser. Mais tant yo za silencieux. Yo zo ba ke ba pic. Moi je zo ba ke ba pic. Est-ce que penda azala kimia te? Donc papa beauté image Luka kimia. Bandeko yango mabala ngo peto zonge pa ya ba combien na biso. Donc maman Olive ka zo musala ko baila ba mabala. Soki makamu maman alobi ke libala ngo maman Olive ntabala ki bandeko e kam sanga. Donc maman Olive pour tout le monde abali na Congo wana ba combien na biso. Bo maman Olive asala ki boy. Apesa ki bon libala. Donc maman Olive azui musala ko baila ka ba comédien. Mabala. Wow. Ndeko libala esenga pe on peut se pe fort. O luki pe yo moko bike makasi nanga na bali. Mais bino bazo baila rabino ko baila no. Yo boza rare redevable et pas batou. Yango c'est normal. Muto o asela rabino pont akeno senga ya ba mbongo pas mon livre pour que bo balaka. C'est normal bobo kembela ka yebo ngumba melaka toujours parce que quelque part c'est normal te bo liga ko bala mais bo sabe fort bo lukambongo comment ka maman livre te abaila rabino mi bali to basi et quelque part aussi ils en a sens te tout comment on d'un côté comment on ils a chance na bango mais de l'autre pe a chance te et a chance te mbonga libala esenga ka mutu imoka bundi abmis na poche na ye bato musu ba ko tie kama boko likolo mais bino nyonso tu ba oselo ka maman livre et après que ma la souka on peut ala ko finga mara pona bino mabala ngo fuma yango quelque part bobi betara na pe tolo te mabala bozo bala alors maman Olive nde mibali na bino maman Olive nde basi na bino parce que yem tozo baila rabino mibali on peut basi yango ba comédien boy ba ko luka mbongo botika pe maman Olive pe mon pe kimia apesa ka bino pe so apesité o luki makasi na yo bozo ngasta ndot muté image o sa mona pototi Oko luka mbongo no to sali kayu na yo ka fuka maman Olive ka a contribuer na libala pesa ka pour ka baila bino libala bandeko biso stone ko mona na TikTok o eza bongo chant bataille ya mama na biso Rita Kimanga bandeko stone ko mona comment aosa ba live na ye comment akoma komitika comment bandeko se comporter non il y a de quoi bato si basilika ozo ko bunda bitumba na mutu boka yebana ozo ko bunda na basi o bana temps na bango na kini basi akini bandeko bazana temps kuna pona ni bana temps bazana mingi bakelo misala te à travers kanaye moko na informel tant musu pas sala kana ite mobali mutapi ayela kaye donc azana temps na ya ko bibongisa et ko prendre soin d'elle yuta musu faut que le musala ozana bana toi pe na poto système ba misala bazala na bango te na kini kuna akena musala te azana mona musala donc anata na ye atia makeup anata na ya manzaka anata ami bongisa ndenge sengeli siko tango yoza ko bunda na muto modèle wana miti aussi na moi niveau babika te que au petit ka souba maquillage ce qui ndenge non mais c'est un peu présentable. Rita qui présentable était tout le monde le voyait de azoya pele muto ke non moi so nti okufa lobi nti soko la leur la mokate pour le linga balé ko bunda na coquette non ozo ko so ba live moko
Kolea koloba bibina bina koloba loba mais tala lolenge oyo kosela live omitiki suki salite kaka ndengwana elengi te yo mama na biso auti koloba eki conseil aki ko booster yo ki Rita Lamuka po yango te quand même ko bundaka te ko swanaka te na modèle o Rita modèle ko yelango Rita modèle ko modèle moko en tout cas et nous peut ça bien te et pousser Batouba conclut que ça ne va pas Batouba banga voir même que moi soit commis dépressive ma réaction na yo ba dire na yo et pousser que Batouba mona que tu as un problème puis comme ko peut ça kanda basi akini pe lelo comment nango bande ko nanga réseau et puis tout le monde occasion ko loba ko finga ko critiquer allez pour généraliser si to ko do ki sa basa poto pona yo mama biso ayaki kanda na motema koka kite ayiko sala vidéo oh parce que pesa ki kanda koka combien bandeko si akini ko seka basa poto parce que Rite faute na yo Rita ta façon de se comporter ta façon c'est ba live na yo ezaki kitoko te o pesa pas une bonne image même devant mutu oyo zolela wana ayo ko si posa na yo non o pesa posa te façon ya kosela no obele ko pesa posa te to moni surtout ko mama na biso lobby batu basiliki batu si ba lobeli yo to moni Rita changer to moni Rita yona asali vidéo asali suki. C'est ça, tu maquillage, mais quand même, il y a un changement. Pour un conseil, voilà, et coach. Mais le coup, la Congolais, alinga koyorate, alinga bimsara ki monene, mais conseil et coach. Retenir son prénom, c'est un lesbien. Lui-même, il porte un chapeau comme un homme. Il porte un chapeau. Moi, je porte rarement des chapeaux. Hein. Je porte rarement des casquettes. Hein. Je suis toujours comme ça. Je porte pas des casquettes, c'est rare. La fille porte des casquettes, il ose me parler. Rita, je fais que ça passe à poto. Rita, elle ose traiter même ma fille. Meuf, tu es comme un homme, oui. C'est pas que si tu es comme un homme, ça veut dire que tu as la force. Hein? On va se rencontrer, j'ai dit tout le temps, on va se rencontrer. Tu oses inciter ma fille. Ma fille, elle est sale. Toi, tu as des enfants? Est-ce que toi, tu as des enfants? Vous avez dit quoi sur nous? Non, elle a parlé sur Liliane parce que le jour quand je faisais le live, il y a Liliane qui était venue sur moi. Elle a dit... elle va voir comment ma fille... Moi-même, je ne sais même pas là où elle habite. Elle va voir rien du tout parce qu'on ne sait pas là où ils habitent. Sauf que moi, je connais là où ils habitent. Si je connais là où ils habitent, je vais rester en bas de leur maison. Hein. En bas de leur maison, j'attends vraiment qu'ils fassent un bon trajet. Parce que même si... bandeko toyoki ndenge Rita Kimanga aye koloba mais lakisi ke conseil yo quand même ekoti conseil ça musala nango po tomoni quand même abongami asali suki atie basile atie ba fossile na ye quand même bien par rapport à temps de ko bima liboso ko sa ba live na ye donc lakisi ke conseil ekoti ndeko na biso oyo ami bongisi et tozo ko croire que akoma pe kimia akosala effort a bossa na beauté image parce que beauté image a tourné page na ye a tourné page donc yonde suko nde sosola zala maye le tala à venir. J'espère que akozongelo lenge na ya kalandenga zalaki akose maquiller aosa ba vie na ye amosi mabete amosi kitoko donc yeka ande akomi sala j'espère qu'akomi sala bandeko ndeko na biso aussi coquette de ton côté aussi luko pesa mobali no valeur moi si muta pesa ka mobali na valeur yom de pesa beauté image valeur aussi par ta façon d'être nde kosala ki beauté image malgré ki mokie na ye lolenge na ye batu bayeba na kokumisa ye yango wana la page est tournée. Rita fait ta vie coquette aussi bali kosala vie na bango na beauté image conseil kaka mitia na place no ya kimobali bandeko ezaki bongo mère de jumeaux Actu Télévision ya mingi ya koloba eza nango mais tokozonga lisusu soki Yesu masi azongi te na kosenga kana yo ndeko nanga yo ozwi libako ya kolanda biso nasengi na yo o aimer o partager o commenter ekosala biso
bien makasi. Toi na posa soutien na bino. Merci na bandeko nyonso oyo basabona na page oyo. Pine ba oyo bali ko bakisa ma mikolo nyonso. Nzambe apambola bino. Heureux mariage. Na koreti sasa na mobali na ye beauté image. Et nzambe alola asunga bango libala bafanda malamu pe ndeko na biso aussi Rita Kimanga. Nzambe asunga ye ata l'avenir. Berera asali azonge ya lisusu te. Bye.